kambata Nzambe liloba na ye ata ewumeli ekosala. Awa tozokende programme engomba yango tokosimba makasi oyo bango balobaki ete soki tokolonga makambo misato nde kolongisa biso. Mingi tozali kobosana makambo bapapa balobaki na biso. Biso tobosana yango te. Po soki tobosani tobongi nzela. Nyonso eza na programme nao. Me balobaki makasi na babonde. Tokolonga te tokolonga te. Tokosala te tokosala te. Tokotindama te tokotindama te. Kambo minene ezali koya. Tozomona yango lokola likambo ezali te me makambo ezali. Tozali kopusana, tozali kokende. Place tokenda kosuka ye moko Tata Nzambe ayebi yango. Me alobi esengo ezali. Biso nde tozosala makasi ya botonga ya Yerusalemi po Nzambe na biso asepelisa biso. Kasi eloko tokosalela makasi tolingana. Otango wana ndenge Nzambe abongisela makambo na ye mayele nde apesa na moto. Moto nde azali mokonzi ya biloko nyonso. Soki olobi mai telema mai matelama. Soki obeye nyama oyo nyonso olingi obenge na kombo na ye bando. Yebi ke papa Mpumalongo na centre na Kinshasa asangisaka banyama nani na bambwa. Mbwa na nyama eske bayokana? Kuna nini? Naye ezaki ndenge biloko nyonso ezaki ya kopanzana mpe esika moko. Esikoyo epanzana mpona nini? Yo nde mokonzi ya biloko nyonso. Nani apesaka kombo ya biloko nyonso? Adamu. Tozongela esika wana mpe tozongela te. Mpona nini? Kasi eleki yango tolobi tolingana tolongola lolenge ezwaka nango eloko te pamba te ndenge papa aza kolobela yango biloko nyonso ezwa mayele mpona nini biso tobebisaka yo moto. Biso tolingi te makambo nyonso ezonga ndenge yango ezalaka liboso. Okomona mama moyo eloko ya kolia ezali te. Me papa Mpumalongo kako yangenda akoloba na mama tikala kolamba fufu ngai nake kozwa bango mine. Mama Mwilu, mama Kitulia, papa Mpumambanza, papa Mpumalo azwi kaka oyo ya minene ake nango oyo etikali ozonga na bino bazolongi na bango. Yosama yayokaka mpe ayokaka ayokelanga motu nyonso tokatemo tokola te. Nation na banyama nyonso ekatanaki
yango sikoyo toza kotia motema papa ete ozongisela biso relation wana ndenge ye moko outi koloba mongongo moko banyama nyonso na bandeke na banditi ya mai bayokaka kaka ya yo me biso bato relation na biloko nyonso wana ekatanaka banda ntango bakoko na biso babebisaki toza kozela ozongisela biso yango papa. Kongo sikoyo oza na nzala oke. Bon, kambote. Merci papa. Biso tolobi tozongela esika wana kasi makambo eza boni misala bolingo mibeko misala yango butu moyo tozolala te na ntina ya misala tobongisa kaka biso toyoka makambo ya 5 mois nga nasilisi nanu na kombo ya tata mwana pe tata molimo sango. Amen. Merci papa. Ndingo pesi biso nzela ya koyeba mayina lekaka ma 5 mois. Papa biso tokolandaka makambo na yo ndenge okonsu mwa ndongo papa ndenge ndakonti wazamai koloba na 5 mois ya solo ta balobi ete ya solo ntango wana ekozala ete tozala mokili oyo te bakotuna bino batata batikili bino nini ndenge toyebilango na mokili mobimba na biso bakimbangi te ekoma lokola mai ya komela bolingo mibeko mpe misala kasi papa fumalonga okoza lisusu ete na ntango wana bokotikala bokotraverse na etape ebele etape na etape oyo bokotraverse bokokanisa na ntango ya papa balobaki nini ndenge na bana ya Israel bilaka ete bakozonga na mboka na bango ya ilaka kasi basili ezalaki ete soki omoni boye elakisi ete likambo ezali koya soki omoni likambo boye bakete likambo ezali koya na biso mpe bakimbangiste ndenge bapapa balobelaki yango ezali mpenza ndenge wana eke bokotraverse baetape na baetape kasi ekimilo mosusu te kaka na Yerusalemi fumandoro yayo koloba ete na botongi ya ndako na biso ya Nzambe ntango ndako ya Nzambe ya nkambo eza kotongama bato ya mokili bandaki koloba mingi bandaki koloba ye yange nalingasa na nini me mingi baza na bongo bakimbangiste te kasi bato na mokili kasi baza kototola oyo ye papa yange naza kosala eza nzaza te ezali nzaza te na motuna wana bato mingi oyo bazalaki ete azali moni ezala ya lingomba nini soki akomi na po wana ye moko mpe akoloba te malamu mpe ngai moko mpe na participe pamba te na ntango ya kala na Noe ndenge nzaza esalamaki mingi batiolaki mingi basosolaki te kasi na mokolo wana bali kosenga ete no afongola nzaza kasi réponse ya Noe ete kolo ndako si atangi na fongola ake nango yango mingi na ntango wana ntango temple ezali kotongama bazali kolanda na Bible oyo papa jange nazali kosala ezali nzaza te nayebi te
tunagawa papa tembo ndenge papa lubaki soki motuna wana papa fumole bakabe kotuna kata pakane baba kotuna oyo papa ya nyena azali kotonga ezali nzaza te motuna oyo elakisi nini ndenge ya pakane bakale kotuna na papa fumole bokata ngenda kontina papa tangu papa bandaki kotonga temple oyo bato ya libanda bazalaki komituna soki ezali nzanza te. Nzanza ebandeli na yango papa ezalaki bato mosusu bamipesaki me bamosusu na nsima babandaki kozola babandaki kofinga mpe batikaki kosala mosala oyo bazalaki koyeba ntina na yango te. Me na suka koyeba importance ya masuwa wana ezalaki mpona kokitisa milimo ya bato. Me bato baboyaki na bango ntango baboyaki bapanzani na bango oyo nzambe abongisaki mpona bango babenefisiaki yango lisusu te. Ndenge toyebi kaka witu kaka nde babenefisiaki oyo bakangaki motema na ndenge nzambe ye moko mpe abongiselaki yango. Awa mpe ndenge moko nzanza oyo tozali ndenge bofongoli baporti nyonso oyo bakotaki liboso bamosusu baza kokima oyo mpe nano bakoti te bamosusu bazali koya toza koteya biso mpo ete tobongama mokolo ya suka oyo bakopanga motema tina suka tokodika apartir ya nzanza oyo komemelaki biso ya moke papa na mayele ya bomoto yango wana. Motuna ya papa Fumandongo oyo ndako yo otongi te na ntango na soki koki okokota te okokota te oyo otongi te ndako papa soki yo moko otongi yango te okokota ndenge nini soki ezali ya yo te papa wana basurveilli bakozalaka yingeta papa basurveillant bazalaka babali kotala bilongi nyonso oyo atongaki oyo atongaki te yingeta papa zonga na yo papa. Merci papa. Yango esika wana papa Fumandongo alobelaki ete ezali lokola nyoka te nyoka ye azalaka ye na ndako te kasi na ntango na pasi ale soki eza na kati na esobe moto ye azokima mbango soki amoni kaka liboso akotema te ya mpuku ya nani aleli wana akoti akomi to kuna soki kokuta mpuku kolanda kuna lebongama ete namela yo aza na nzala ndenge nakimi mbango akomi na nzala na likolo ya nzete nyoka akomona ete pongi esali ye akomona ndako ya ndeke kitoko kitokaga nakende kokota kuna akota boye ale ambeli mpe na bandeke nyonso ale ndako ekomi yali kasi oyo ya tata molimo santo mpe ya nzambe ezali ndenge wana te soki osali yango te moyo okota kuna ezali te yango ndenge tolobaki na liboso te totala makambo oyo ya lingomba ya tata molimo santo ndenge ezali kotambola baetape nyonso eza kotraverse yo oza mwana papa Somoki Mbangu makambo mingi oyo ezali bapapa balobaki eza komona ete likambo yango esalami nani te me ntango komona ete likambo yango esalami tosutuki papa alobelaki yango na ntango wana papa tosutuki ete papa alobelaki yango alekomi sikoyo tozwa baprécaution papa alobelaka alobelaki yango position nini oyo tokoki kozwa po ete na mokolo na suka tokoka kobika Fumandongo papa ndenge nakotima
na 5 mois alobi ete mingi oyo bazali ete bazali kokanisa yeba ngenda ntango nini ya kokufa po ete bango bamingira na esika wana oyo bapasi malongo badangenda kotima babanga mingi tendandaka na bango ntango mfuma longa lobaka ete eske yoyoki esika kamwame wuti oyako yokola mutu te okoma na esika wana ndenge papa mfuma longo bobasimuki mangangani alobaki na mokolo na yenga na likambo etali biso na mimi ndenge bazali kobongisa biso ndenge balobeli yango baetape kumalonga aza kolobela soki bomoni likambo alolakisi ete likambo ezali koya mingi tokozala bapaya oyo tokoti na lingomba sika mais oyo tozalaki tobotaki na kati na lingomba donc fo totambolaka avec prudence fumalongo aye kolobela likambo oyo elekaka na 1921 mosala ya papa Simon Kimbangu ebandi avant kokangama na ye mingi basepelaki bamoni ete amobukisa solo ya ye mingi mpe bayebaki ete ya solo boyo ya papa Simon Kimbangu ye azali nani bakotaki solo na kati na lingomba mpona kobongisa milimo ya bato kasi papa Simon Kimbangu bandaki kokebisa ekomaki ete kumalongo papa jangi na kutima aki kolobela mingi oyo elekaka na 21 lingomba ntango ebeni papa Simon Kimbangu abandi mosala na ye mingi bakotaki na kati na lingomba mpona kobungisa milimo ya bato ndenge toyebeli yango ete basali oyo bakopesa maboko na papa Simon Kimbangu bavindaki bamonanaki kasi likambo papa Simon Kimbangu aye komona ete na kati na basali mosusu bayeko ete bakoka kobungisa bana ya bato milimo ya bato motuna ye akoki kosala likambo moko te soki atuni kolo Yesu te atunaki kolo Yesu mingi na kati na lingomba toyebi likambo yango ete kolo Yesu ayitaka papa Simon Kimbangu azwa bintukulu mbuma oyo ya nkasa na bilolo po ete apesa na bato nyonso babanda kosalisa elongo na bango mikala kolo Yesu alobi na papa Simon Kimbangu oyo akoboya wana nde aza mosali ya mabe akokani te kosala te elongo na ye papa Simon Kimbangu mingi baboyaki kolia mbuma wana ya kintukulu oyo ya nkasa ya bilolo ne oyo ayebani mingi ndio papa Manika Paul yende aboyaka mingi kolia mbuma wana mbala moko papa Simon Kimbangu alobi ete alobima esengeli te kosala na ngai mais papa Kimbangu alobelaki moto ndaloyo ezali na kati na bisukulu te bato oyo bakokota na kati na lingomba oyo bakoluka kobungisa milimo ya bato bakoyebana na mizalini na bango na ntango wana bino bozala mayele moto oyo aza kopesa yo toli aza kolakisa yo makambo kanisa esika na nzela malamu soki eza na nzela malamu te yebaka na motema te oyo ndenge bapapa balobelaki yango nde bangoi Fumalongo ayaki kokota na mbotama na bango na ntango mingi babali koloba ete ntango yebandi na kokufa nani na kolingela Fumalongo aye kolobela mbotama na bango
mbotama bango nyonso misato. Na mokolo wana ntango papa Fumalongo alokolaki likambo mbotama na bango ezalaki na yaya na bango oyo abotamaka na mama Mwinyi, mama Kitudia. Ezalaki mpe milulu ya papa Mfumambanda le 25 mai. Na 5 mois wana mama Kitudia atikalaki susu na makasi mingi mpe ya kotanga. Na ntango wana ye aza kofanda na kobekituka epai ya papa Mfumambanda esika papa Rigeni azali. Bazalaki na bana oyo bayaki kotambola na ye. Soki mokolo wana mwa makasi ezali bapapa basali programme voiture ezwi ye ememi ye wana nkanga. Ntango wana nzela oyo ya kave wana kokata na kobekituka ezalaki te kosala toro ntina we. Kasi na mokolo wana emonanaki ete nzoto ezalaki ya kolemba makasi malamu ye afana. Papa baye en pleine cérémonie ezalaki na libanda kuna na manifestation ya naissance ya papa Fumambanda. Mama Kitudia totala ye moko ayi awuti na mbekisuka aloki nzela ye na maya nkamba ye moko bagarde balozala na ye bazalaki discret soki bazalaki wati ye moko alati uniforme na ye amati bato motema malamu oyo bayebaki ye so mama Kitudia ayebaki mingi mpenza te. Malgré mwana ya yambo ya mama Mwinyi me ayobanaki mpenza mingi te. Oyo bayebaki ye bazwi ye bamemi ye te na tribune. Bapapa bango nyonso misato batali bayebisi ngai mbenda mpona nini otiki mbuta aya ye moko. Papa ngai nayebaki te ndenge tomataki ali atikalaki kuna na bagara na kapote Kitudia koti. Tango papa Fumalongo ekozanzela koloba ete omoni yaye na biso oyo aye kokota mingi bayebi ye te me ye wana nde yaye na biso liboso na mbotama ya mama Mwinyi, mwana ya yambo ya mama Mwinyi oyo bayebi histoire ndenge vile mama Mwinyi wabalaki na papa mpaka Nyamboro. Papa Fumalongo ayekozwa liloba na mama Kitudia soki nalobi wana papa Fumalongo bakadangeni soki natoni ete mama oyo banani bayebi ye mingi balobiki biso toyebi ye te me ya mokeko balobiki ya biso toyebi ye. Ye mama Kitudia azali mwana ya yambo ya mama Mwinyi me mpona nini ye ayebanaka te akomilakisaka te wana liloba ya papa Fumalongo papa jangenda kuntima azonduma mbuke nsima awuzi ete natali na tele to na théâtre balobi ete mama Mwinyi azwami na pasi ya kobota ya solo. Ndenge tozali awa oyo bazali ete bayebi misolo na biso wana papa Fumalongo badangenda kuntima oyo bayebi misolo na biso mbotama na biso nani oyo atikalaki komona mama Mwinyi ete aza na mokumba
oyo atikali komona mama mwilo te aza na mokumba ya solo na bamikolo ata moto moko amonanaki te bakokolakisa yango sapi. Papa tumwana bayi koloba te ya solo biso nyonso tobotamaki ezala mopeki solo tele ezala bantu mambanga ezala ngai moko botala ndenge tobotamaki ngai moko tudenge esika na botamalaki ti lelo oyo matiti ekobimaka te esika na botamalaki kana kati ya nkanda. Biso na ntango wana tozalaki na mwa chance alakisaki biso esika wana ye abotamaki ti lelo pe solo matiti ekobimaka te. Parfois soki nalekeli wana natali wana za matiti ekobimaka te ya solo mina kolakisa te sikoyo soki mokolo wana soki okosonoki mbanganga na lobi te nalakisa na batu wana mina nalakisi peut-être baba bobo bayebi esika wana peut-être yo wana batia kolakisa ina ndako opale ngenda. Tozongi esika wana papa kumalongo alobi mbotama na bango mbotama baba Simon Kimbangu ayebaki papa Simon Kimbangu ye moko ayebaki mbotama na ye nano abotami te kasi azali koyeba te azali kobotama esika alobelaki na tata na ye tata konyela ete yo tata nano botamaki te nga nazalaki na mokili oyo ndenge azalaki na mokili oyo donc na mboka nini na mboka nkanda kokola ya papa Simon Kimbangu ndenge asalaki makambo na ye avant ya kobala na ye ayebaki ye te bakopesa ye bana misato oyo bakobongela mokili ndenge tokolandaka na théâtre ya solo papa Fumalongo alobelaka yango ete solo tokomonaka eza kaka basene mais ezali balégende te mais ezali vérité ndenge bango babotamaki avant ya kobotama elobamaki ete papa Simon Kimbangu mokili ekoningana kasi tokopesa yo papa Simon Kimbangu bilombe misato oyo bakobunda na yo elongo kokangama ya papa Simon Kimbangu avant ya kokangama na ye atikali kodisibie batashe na bana be misato banda papa Kulutu papa Mfumambanda pe papa Mfumandongo ninoba ya papa Mfumandongo papa de ngunda kontima mais tata ayebisi ngai ete lingomba ekobima libanda donc indépendance spirituelle ebiski mbangi tokozama kasi na ntango wana yo lyangenga yondo totamisa lingomba. C'est vrai ya bonzoto monanaki bayaya bazali ndenge nini kaka ete ngai letu eske nakoka kotambusa bayaya nanga bakolotela ngai kasi lelo oyo motuna papa Mfumalongo atunaka na biso bandimi oyo tozalaki na mokolo wana eske bandeko na ngai bayaya nanga bazali kotindama na maloba na ngai mpe koza kotindama te biso nyonso lobekeke papa bazali kotindama na ntango na koloba ete mbotaki solo kene sala boye asali mbotaki ngai sala boye asali ya solo ye nde mokonzi ya mbanza kasi akoki kosala likambo te na kati na mbanza soki atuni ngai ndeki na ye te papa gandenge bomonaka to bomonaka te papa tokomonaka mpona nini azongi na esika ya mama Nkitulia
azongi na esika ya mama Kitudia papa Kumolongo badengenda kote totonaki bino oyo mama soki boyebi te soki boyebi ete yende mwana ya yambo ya mama Mwilu yende yaya na biso tobokwami ensemble atunaki papa Kumolongo atunaki biso bandumi soki na bonzoto eske mama Mwilu aza kufu na pouvoir ya kotambusa lingomba to ya kosanza na kati na lingomba mingi kozongisa te wana papa likambo ezali ya bino eske bokomonaka ye ata kutu mwili ya pamba apesi pa mondimi ata libondeli ya pamba eske bomona ye nyomba ya Kitudia abondeli na mondimi oyo na kasi ete aye biso tozali teke mama Kitudia azwi mai abondeli apesi na mondimi eske bomonaka biso nyonso toyebaki ete papa tokomonaka te nayebi te makambo te soki esika wana soki mwa komantere ezali mpona mama Kitudia kasi lelo wana papa ya myenda soki na bonzoto eske mama wana aza na pouvoir kosalisa te aza na pouvoir te papa bodia kopesa na réponse esika wana mama Kitudia na ndenge bonzoto eske akomi kozala pouvoir kosalisa kokomela mpona moto aza na pasi okoya pouvoir wana te bajeune oyo mingi tozaki mama Kitudia omonaki ye oyebaki ye mingi oyebaki ye te towala botabode na kombi atata mwana mpe molimo centre ezali etinda soko batindi yo sala papa lengenda ye moko alobaki na tindi nyonso misato alobi bino bokanisi ete bandeko na nga baza na pouvoir te papa Nkulutu azalaki na privilège ntango wana ye azalaki na 7 ans biso ngai nazalaki na 3 ans alobi ntango tomonaki makambo ya baapolo soko papa alingi okende esika okomona lamuki alobi papa Nkulutu ndenge omoni akosimba kaka papa na chemise alobi bolobaka la lune le soleil nyonso wana papa Nkulutu akenda atamboli kona na baetoile baintellectuel boyebi mpona fize koma kona basanza soko boni mais alobi asali aller-retour en moins de 5 minutes na tata epuis papa ndenge natuni azalaki kopema ndenge nini alobi papa Nkulutu apase examen tonga boyebi lidisu ya tonga ya machine papa Nkulutu akoti abimi wana zero papa Nkulutu azali akote azero papa tika kutuba walente tika nalo bango bakanisi ke bozali pouvoir ezali kaka na tango balobi ke makambo nyonso yo diangeni mais ngai nakoza na Kinshasa mbuta kona na Nkamba papa Nkulutu na poto soko na bengi bango baye toza kosolola epi bakei na bango ntango tozosolola bango batikeli bino kaka bililingi na bango donc oyo ezali kaka etinda alobi na ntango oyo yo ndenge na moto komema yango na bango nyonso balandaka soko na tini bango batini okani alobi ke eske okanisi na bonzoto za facile me bamikitisi pamba te bakoki kobeta mabaku lokola Aaron na Miriam te donc na likambo ya tata Nzambe zala na nguya na yo nyonso mais soko batindi yo te kosala te pamba te ezali signe ya respect donc mama Kitudia azangaki pouvoir te azangaki nguya te mais lotomo papa Simon Kimba Mukianga
ake na Braza. Ye moko amiyebaki akozala nani pe azali nani. Kama ake na Brazzaville, malchance ake kosepisa ebembe. Nalobi malchance ko azonga na Kinshasa bazokogangela papa Fumalongo nana atindi yo lero ekoki ezali na ntango ya yo nano te. Omoni me papa Simokimoki abandi na ye nye amiyebaki ndenge azali na nguya nyonso me lotomo yango wana papa ndenge motuna otuni moto na moto aza ngwene elembo na ye na makambo maso Nzambe apesa ye me soko ekokeli nano ntango te ye moko ayebi soko apesi lotomo apesi ezali te ke muta azangaki pouvoir non lotomo ndenge bapapa misato soko bakomi esika okomona papa nkulutu ondireke azangi abandi nye me papa Fuamba zambi kitisi toke Lubumbashi bapesi biso prison Lubumbashi batikali ata koyoka priere ya papa Fuambanza te eloko moko te batata pe bamama moko mosusu na 5 mois soirée ekoti soirée esili tata pasteur bakasi ya boma bapapa misato bazali nalobi bien simple prière ya soirée tata pasteur nalobi tosengi na papa Fuambanza asilisa libonde bango misato na kiti oyo papa kuluka azotala na plafond papa Fuambanza atali à gauche papa Fumalongo maboko donc abandi donc omoni ke asibandi kosili papa Fuambanza alobaki akobondela ata koningana simango ngatelemaki na mikro abotolinga mikro abe mbala ya suka yango soko omoni biso misato tovandi programme nyonso na maboko na ngai tout ça est-ce que bayaya na ye bazali pouvoir non ezali lotomo yango wana batata pe bamama na papa Mbenza aza koloba ezali nini lotomo opesameli nano lotomo te obouge na yo te ata oza na pouvoir full bapapa ndangi balobaka papa ndangi aza kosalisa toza na mokoto bapapa ndangi bamona pasi papa Fumalongo 3 ans bauti na boumbo baye na monkoto papa ndangi jo tozosolola mingi alobi abobe omoni bato mosusu naza kopesa mai awa baza bato kokufa papa ndangi naisanga bango tete ezali secret alobi tozokomona bato mopunu eleki mabe eleki mingi biso batata ndangi papa jolo toyebi soki tosali boyale makambo nyonso esili me tokoki kosala likambo moko te pamba te makambo nyonso eza na papa leki malgré bamoni 40 ans na prison pouvoir full basali makambo nyonso akote papa Simon Kimbangu me babangi balobi makambo nyonso na papa leki donc osika papa Fuambanza papa Mbenza aza kokenda bo comprendre yango na kombi ya tata mwana pe molimo santo amen. ndenge papa Bobe auti koloba esika ngai nazali kokende to comprendre yango biso nyonso tolandaki maloba ya papa Simon Kimbangu mokolo na yenga oyo ezali koleka na Angola tata Nzambe azali komona papa Simon Kimbangu azali komona lelo oyo toza koloba mingi papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ya liputa papa Simon Kimbangu ya costume boye biso moko tozali koloba yango biso moko bani ndenge papa Fumalongo alobelaki yango na 5 mois ete tozali kobenga biso banzambe papa Kisolokele ye nde Nzambe papa Lialungana ye nde Nkolo Yesu boye tozali kokanga miso bo miso ekiseza kofuma na esika wana ya papa Lialungana ake ye Nkolo Yesu miso na biso eza kokanga moto eza kofuma sikoyo biso nyonso toza komelengele mokili mobimba toza kokangisa mokolo ya 25 Mei ekozala ndenge nini
fumalo balobelaki yango na 5 mois. Ye moko papa Dianenda ye tata Molimo Santo motuna ya papa fumalo na 5 mois na biso bandimi tokolobaka yango tokolobaka yango te papa tokolobaka yango bino bakolobi biso te elakisi ye te biso moko tozali komona miso eza kokangama te ezali nde ya kokoma tozali koganga papa simoki mbangangani oye papa simoki mbangangani oye olinga te yeka boye na ye moko alobi te eza ndenge wana te kasi biso tolobi te olinga te boye miso na biso ezali komona kasi mpona nini toza kobundisa ye mpona nini tozali kobundisa ye yo ozali mwana ya papa Simokimba ozali komona ete bazali kobundisa papa Simokimba mokangani mokolo na yenga alobeli yango na ntina na Angola. Soki totali malamu mayema lekaka na 1988 mobembo ya papa Dianenda na Angola ezalaki na 88 papa Fumalongo asali programme na ye po ayebaki makambo nini ezali koya akomi na Luanda kokoma kumeti na Luanda asali programme na ye eke atambola na baprovince nyonso ayebi te peut-être ke papa Bobé soki alingi koyeba baprovince nini oyo botambolaki nsima na yango nde baye kokanga nzela alobi ke na mesure sécuritaire moye papa Dianenda atambola lisusu ezali te. Me papa Fumalongo naza na maloba na ye alobi ete ezali bato ya leta te kasi bino nde bato ya Lingomba bopesi bokangi nzela mpona kende na bisika wana te kasi bosali boye bokokidi kono ezali boye bokokidi kono tozali kolanda likambo ya tata Nzambe papa Fumalongo papa Dianenda ntima na 1988 avant bokei na ye na Fulumbingi to na Mbanza Kongo alobaki ete bosali boye lukukidi kono bosali boye bokomi na pasi ezali gouvernement te moto ekangi nzele mpo bakende te mpona bamesure sécuritaire te mais ezali nde bino bato ya Lingomba na maleme tokosenga na bapapa Bobé babanda kolakisa bakasete wana ezali audiovisuel elelo oyo biso soki toyebi makambo wana ndenge papa alobelaki yango eske eza na ntina tokoki kosalela yango bolimisi boye te po ete mpona kowelela bandimi wana oyo bazali kuna na mboka ya Angola me likambo yango lelo eza kokontinue mingi tokoloba ete papa Simokimba Mokangani anyongaki mokolo na ye eske konyonga wana mpona mpasi na ye koya biso bandimi Nzambe akozalaka na mpasi te maso wana eza na kati na bana yango tokende esika wana papa Fumalongo na 5 mois alobeki mama nkituli yeye na bango mwana ya yambo ya mama mwini me ayebanaki kutu te azalaki komilakisa te ata kutala mwana azalaki ke aza na makasi na ye aza kosala bilanga awa na nkamba ngongo ekoki papa Kulutu azwi ye ate kopanda ibu ebele na Kinshasa epai papa Kulutu na Gombe mingi tobanda okende na baforali kuna po oyo bapendaki oyo yaya bapapa ezalaki mwa pasi mpona nini ayebaki te aza na kati na likambo wana te. Le 6 juin 1921 ndenge opandani yaki na nkamba mama mwinu
papa Kulutu, papa Kumambanza, papa Kumalongo, papa Simoti Mbangu azibango ake kotika bamuna tagi tia kitisi bamuna ndimba keo kasi nasima baye kotika na kaka mama Mwilu na papa Kumambanza na papa Kumalongo, papa Kulutu abetiwe anani papa Simoti Mbangu, papa Simoti Mbangu asotuka boye papa Kulutu yewana mengana tika kio kuna papa na kutika yote ndengo lobulaki yango na mukolonyo bokutana kina kolonyo na nzela ya msona kingenzi tango dikisa kama makantona na nesiza vile wana ete ngai na kokanga maliboso wana papa Kulutu suki na tika bikuna peteto uko kokanga wana la tosite ndege bilake pesonaki yango atandemi ni papa esika nyoso zalinga pena sana wana papa Kulutu mena tawo wana mama nkitu ya tikala kuwapie mwapasi ndege papa Bobe alobili yango bokanisa nanu na zali kokende na isika nini na pouvoir spirituel ezali teke balakisi yo te bapesi yo te elengi oleki vwani liko kokuba na même pas sika kisosela bonjour bokolimbisa ngai na temwa mosika mwa mingi me tozali kopesa na kaka matei tozali kopesa na matei so likambo esika tozali kokende yo otambusaki bana bato na ndenge ya mabe oyo otambusaki ya solo bakolela toyebaki te kasi yo otambusaki bango oyebaki mvula yomwini mpasi yango toza kosepela lelo oyo mbotama ya papa Kumambanza papa lialunganaki yanga mikolo Yesu na 5 mois balobelaki yango na anniversaire na yo kutu papa Kumalongo biso bana na ntango tozali koya kosepelisa bango papa Kumalongo asengaki biso ete bosala tu bosekisa tata na bino papa Kumambanza oye koseka na ye te tout petit pour moi ndenge papa Kumambanza aseki donc na bomoi na ye nyonso soki papa Kumambanza asekisi yo tomoni papa Kumambanza esika aseki donc kozala pele esengo makasi po koseka na ye ezalaki toujours difficile mpo na nini ntango nyonso loboko kaka na litama aza kokanisa eske bana oyo bato oyo bazali kososola wana nini nazali kotongisa Yerusalemu azo kotala kaka Yerusalemu ndenge tomonaka mokolo mosusu ndeko na biso papa libre oyo Brazzaville alakisaka foto oyo papa Kumambanza afuilaka na nsima temple kuna mpona nini susi ya kotongi Yerusalemu kolo Yesu mokili mobimba toza kotala na ba internet ba programme nini ezali mpona date le 25 mai biso tozali nde bana na mapambo tososola na esika wana toyokela ndenge oyo apesemeli mokumba papa Simoti Mbangu ndenge aza kotinda biso bosala boye likambo aza kosenga biso ntango nyonso te ndenge auti koloba bango sikoyo tosala mosala na bango na kimia na koswana te na koswana wana tokobikisa makambo ebele oyo abomisili biso moye balaka biso yango eza te pamba te toza na kati na koswana me tosala misala na bango ndenge baza kotinde na biso ezali nde ya bango oyo ezali represente lelo na papa Simoti Mbangu Ntangani na bolingo nyonso po ete tokoka kozwa oyo baza kobongisa mpona biso mpona lelo totelemi wana okombo tata mwana mpe bolingo sana amen
Merci, Papa Mbenza. Tosepelite. Toyoki makambo ya 5 mois. Derrière le bénéant. Nikamona yokaki nde kurayenga na monaki tobe ici. Tokoya komona lisusu passe. Alors, bituna mpe ezali mingi. Menini yango kaka Angola. Toyebi ke na Angola Papa Paul nde akendaka mingi kuna mpe avandaki mingi kuna. Kasi likambo yango nayokaki yango nde esalaki nga pasi. Okomona moto moko asali yango biso nyonso tozwi etumbu. Nini kaka Papa Kumalo, Papa David alobaki ete bingomba ya biso kimbangisi kotikala kaka moko. Mais kuna ye ape kosalisa stati na chef spirituel adjoint Paul Obisolokeli signature pe ebimi stati pe ebimi bapiblie yango etango nayokaki ngabi oyo pasi te ayongo namonaki sikoyo emonani mpe biso kuna na Angola toza lisusu te 3 est égal 1 pamba te bareconnaître 26. Alors mokolo yenga nga lobi oyo basali kuna ekozala bango mpasi mpona makanisi na bango basalaka plan boye mwana nyonso ya biso bapapa place nyonso azali ye nde akodirige bamosusu na Angola, bamosusu na Canada, bamosusu na Brazzaville, bamosusu Afrique du Sud. Alors ekomelaki biso mpasi likambo wana makambo papa azaki kopekisa biso tosaleli yango. Alors yango nalobaki mokolo ye lokola Papa Paul akomi mokonzi ya lingomba na Angola, donc 26 nyonso fo balanda ye kuna na Angola parce que ye nde mokonzi ya bana ya 26 bongo ye bongo te. Ozala wapi stati na bino ke kobimela na Angola biso wapi na Kinshasa na Nkambo. Donc oyo kozala pasi bato bakolanda bango mpo baya na Nkambo parce que bango si bafongoli ya bango lingomba boye te yango bomonaki ngai te me likambo esalami kuna eza malamu te. Kasi tata Nzambe azali kaka Nzambe. Lobi lendi nayokake mokonzi ya mboka kuna na Angola apesi bamusicien bainstrument 162 nayebi te soki nga na bosani fake bala liboso asi koza 162 nampe mbe Angola azwi yango mpona préparation ya le 25 mai bakotambola Luanda mobimba. Menga lumboye oyo tozwi tokotinda nano moko papa atala yango
comme ça les kozonga le ngo babandi misalana tokulu komona yango tata kibango ezali wapi kende kozoyama taki oyo sikoyo osepeli betana biso tolongi
Donc, begitu orang kan? Ya, kasih kita apapun desa di mana, betul ke? Begitu besok, besok datang musyawarah, dimusyawarahkan kalau orang mana bangunnya so, datang. Begitu ni mau harus kita lakukan.